Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci beaucoup d'être connectés, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu vous informer sur notre souci majeur. Partagez, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Je vous aime, je vous adore, je vous amoure. Pourquoi je vous adore? Hey, Nzambe, je vous aime alors. Je vous amour. Alors, merci en tout cas. N'abonné na biso fidèle, obaza toujours présent. Lorsque tu posteras vidéo à Sikabara, toujours voilà pour liker, pour commenter, pour partager. En tout cas, merci énormément na bino, na confiance oyo bino boza ko pesanga wa bino ndeko na bino, ya na bino leki na bino, moi na bino, semeki na bino. Merci en tout cas na confiance oyo bozo continuer couper sa biso pe toye la rabino ba image hein toye la rabino ba image to sa makasi toye la rabino actualité ozo le kana kati ya communauté na biso. Alors j'espère que bon moni déjà titre wana bino bobi que non, nous on fonctionne avec les titres biso to fonctionnera bongo bon moni déjà la sœur Eunice to ebi biso nyonso autaki kokufela maman naye pas même une semaine déjà hein, presque une semaine au maman autre kufa autre kunda maman. Alors polémique et bimaki makasi to bi que pour l'instant la sœur Eunice a un poto parce que azaki na concert moko il a fallu à livrer concert moko en tout cas et betisaki batolibaku kokoma na poto pas même un mois il y a liwa maman naye. Les gens ont parlé, polémique. Non, j'ai abîmé ma voice. Non, j'ai abîmé ma vidéo. Toujours dans notre guide, dans abîmé to yo kanan. Et puis dans abîmé to zonga pour te commenter parce que tu es que non, liwa eza elo moko muta préparer kati. Ce qui est ali fait. Wana toko lobake Serenis, il faut reporter kaka poko ke poto. Oyebi que non maman bino ezaki déjà préparé non, liwa ezelo moko brisque et commis donc. Peut-être a signé qui déjà contrat, a qui déjà mora batu, allié pe déjà. Oh, mais c'est pas ça bon quoi. A déjà mbongo, allié na golia mbongo, ça les points bika ya ok neka ko beta. Alors, moi je vais mettre les audios, na éviter ceux qui ça moi c'est producteur. Ceux qui ça ka ba TikTokers na ba YouTubers na ba to média ka kande ba sali ba voice oyo. To kana ba voice oyo. Na bino together. Ok, to landango na depuis to kozonga pour to commenter te bi que liwa ese lo moko passi mutumo ta sepela na liwa. Alors sans plus tarder télévision et radio to landana no together na bino ba audio. Alright, to landina ba audio et puis to kozonga, ça fait très mal au père de maman. To mona ki la façon la sœur Eunice elle est là qui maman na bango, mais d'après moi na mona ki Eunice elle est na maturité. Elle est là qui comme une chrétienne. Tout le monde qui a déconné va s'éclater, mais tu vois Eunice qui na makasi ya koyemba ya ko adorer devant cercle ya maman na bango, it's not easy. Alors tout la nana ba audio o ngana bino together et puis on se retrouve tout juste après. OK? Let's go. Maman nanga teka makala pona tanga, maman nanga teka misili pona tanga. Maman Eunice na Bruxelles. Maman Rebecca pas même un mois na mabele. Maman Eunice qui Bruxelles pour se pelisa ba fanatique. Eh donc olela nyonso bando lelo ezaki na ngoya matalana, ezali na ngoya makiona. Maman pas même un mois na mabele. Mais yo ke Bruxelles pour beta concert. Pour se pelisa ba fanatique. Oh, c'est que tout le bayom tolia maman bino, moi na finga ki wana za raison. Boya sikona basoda baya okanga pe biso. Uza motema makasi, wa motema mabe, uza motema makasi. Mama na yo akufi pa meme mawesila na mitema bato. Mawesila na mitema. Mais tango bozwa ofinga na omona mlepa bo abizengi makasi ata bino moko tozala nano bato muta pekise nisi maka mwanzamba zate.
tango bozoya kofinga na bwana mitema te bozanga mawa esila na mitema batu mame nis po tozala no bien zongisa mbongo ya producteur ozongisi na mbongo ya sali concert wana nile yango eza te po tozala na bien po tokosalelwa ata 1000 video kobeta concert wana te zongisa mbongo ya sali ozongiseli producteur mbongo na ye mpo na mémoire ya mama na bino mama Rebeka mutu abotaka yo te mama kokisa ata 1 mois te na mabele vanda ata 1 mois ata 2 mois bato bozoya kokomanta yo mutu kopesa eloko ya kolia aza na mbongo mame nisa na mbongo so avanda ata 1 mois ple kosale nini mama bina kokisino ata 1 mois na mabele te oke poto beta concert osepelisa bafanatike lokwa bakongole bandimaka bato te poto yokana na yo mame nisi zongisa mbongo ya producteur concert wana nile yango eza te osigné contrat to te mbongo wana okozongisa zongisa mbongo ya bato noki lelo so okoma célèbre eza mpona mama na yo lelo so okoma star mama nde mutu abotaki yo wi eza mosala nzambe toboyi te mais mama nde mutu abotaki yo mama aza nzambe na yo ya se oko néglige mama mino boyi te bandeko no balobeli yo te yo oza likonzi ya famille na yo te jibe kutu banda segi akufa anila tu azo répété te je suis warrior na te mutu abesebeshe soki banani wana jiba anila tu azo répété te aobeta ba concert te siko yo mosali na nzambe okoteya bapagano nini bokosaka biso bokosaka biso bangisinga ebela kolela bande kolela maye misu mpe banda obima nango yo te misu makasi mais ntango bozoya kofinga na omona mino mpa boya bizengi makasi ata bino moko tozala nano bato mutu apekise nisi makambo ya nzambe aza te ntango bozoya kofinga na bwana mitema te bozanga mawa esila na mitema batu mame nisi po tozala no bien zongisa mbongo ya producteur ozongisi na mbongo ya sali concert wana nile yango eza te po tozala na bien po tokosalelwa ata 1000 video kobeta concert wana te zongisa mbongo ya sali ozongiseli producteur mbongo na ye mpo na mémoire ya mama na bino mama Rebeka mutu abotaka yo te mama kokisa ata 1 mois te na mabele vanda ata 1 mois ata 2 mois bato bozoya kokomanta yo mutu kopesa eloko ya kolia aza na mbongo mame nisa na mbongo so avanda ata 1 mois ple kosale nini mama bina kokisino ata 1 mois na mabele te oke poto beta concert osepelisa bafanatike lokwa bakongole bandimaka bato te poto yokana na yo mame nisi zongisa je t'avais dit bis c'est comme le roi na Kinshasa toujours c'est la bis ils ont ça barreta vous étiez ici depuis longtemps non c'était longtemps donc ils sont en retard on dit ils en ont ouais 5 minutes j'étais même d'abord dit David Manga donc oui tu sais la vie poto tout est comme compliqué na monde va back 6 minutes pour voir un homme qui vient voir nom de Jésus. Pourquoi tu t'étonnes? Pourquoi t'es choqué en fait? Tu sais pas qu'elle a un concert? C'est un miss. Oui. T'es pas au courant? C'est un miss. Vous êtes ici. Mais pourquoi ça t'étonne en fait? Tu n'es pas au courant quoi? Abandonnez-nous d'abord. Depuis quand? Depuis mardi. Maman, je profite pour te présenter les condoléances. À mon acquis, j'ai vu le deuil. Mais toi, tu savais que maman est décédée là. Le 4 avril, elle a un concert ici. Le 4, c'est le 4. Si. Je comprends pas comment tu sais pas, tu es pas au courant comment. Maman, mais moi je veux te dire seulement courage. Courage, comme elle a dit, le 4, c'est le concert, non? Moi je viendrai comme ça, nous on va profiter d'un concert, on peut tout ça l'hommage à la maman. Parce que maman c'est un être cher. C'était encore attends. Laissez-moi maman lia fufu. Na pe na yembi na ndalo kwa na monio. Na pe esengo na ngai. Tokene matonge ser anis na somelo mikisi. Te po azam omonia olela ki mingi na tali ba image tant ozo yemba. Comme ça tokende na so. Ça là bien Mikila oui. Mikila mais siko jour ngo na ebike ozana ba souci na zo mona ndengo zali. Na ebike jour wana nzamba opeso makasi. Ezali 4 avril na Bruxelles là. Bana nzambe belé balela ki mama na musika yango faut baya ensemble si te pe jour wana yembela biso nzembe
oyembi nzembo mama to rendre mama hommage mais kobosana nzembo na nga na lingaka te ponga ya na biso adiotanga do adiotanga ka bunoka kiu aswinga siko nzembo ya mwana na kolela yo ya David manga libanga ndo tsaka te odomo donc kobosana nzembo wana te na nzembo témoignage nanga olinga bakomisanga ndundu na mboko na lali bona ndoto na sutuka bona komi ndundu na tala boye koti ba prière lelo na pesa témoignage donc on a zo kanzi mwana mbamu zo rappeler ngai to kemino témoignage ndo zonga mwi na zonga siko normal et rappeler nga c'est le 4 avril et ko banda 19h ah donc le 4 avril na boya na okumisa nzambe na boyembela benzambe nzambe asali biso grâce. En tout cas, maman, courage. Hein. Sincère courage. Que Dieu vous fortifie. La Bible nous dit. Verset qui m'a été sur ça. Partout où tu vas où il te cherche où. Donc, Luka, on a boutou, on a mouillé, mais on a et c'est mon angaye. Nasala mosala. Maman ni salia mikila. Tu connais ma tourée na sombre mikila. Alors, j'espère que Tolandi Ngaina Bino, les abonnés de Bibi Chombombo officiel. Tolandi Angona Bino, maman Enis Oyo, je sais que et ça l'a pas si, et ça l'a vraiment pas si, qu'au père de maman. Ngana ebike bato mususu bazomona eza lokola ba G bato mususu bamona eza neti na film a père de maman a su courage a kobeta cancer bandeko toza ba réaliste toza la vraiment ba réaliste tout ça la kilelo tellement lelo ekomi kaka non tout ça la kilelo ekomi bongo bato ba pasteur bakomi côté na ba iPad na cher bazo utiliser comme Bible, donc cela veut dire que mon qu'il est changé. Liwa ya kala, na liwa ya lelo ezande, en fait liwa ezaka moko. Mais ce que la façon ba matange koma ko salama na kala ezalaka soki mutu akufi bomone étrange, mutu akufi mutu batu bakolela, batu bakolata bilamba, tout monde batu bakoliate, bako brossete, batu bakozalaka bongo baovanda na se matanga, batu bakolata soki ndenge. Mais aujourd'hui c'est pas le cas. Lelo bato ba okufa o senti mutu akufi ba osalele dépense kolekata mutu aza en vie bazo fêter pour naï. Donc cela veut dire que mokili évolue tout tika no ba sentiment franchement tous à la ba réaliste Enis Manyanga musala wana nde saliki akoma bo musala wana nde tomboli yende ngazabwe Sœur Enis Manyanga lelo où on parle de maman Rebecca c'est parce que ayebana yone maman ne ayeba na sima Enis to matato kita est-ce que biso na réseaux sociaux toza na souci makasi koleka Enis bato nyonso bazosala ba voice on ezalaka te oleli mama te ezalaka te e ezongisa mbongo bato kobeta concert to na souci te lelo oyo ata mutu moko ta kozonga na cimetière akende kotala tombe ya maman bango Enis akozonga akende kotala parce que baton oyo apasa na maman na bango na ba biso to monaka na réseaux sociaux eza ndenge moko te comment boko condamner mutu boyebi te qu'est-ce qui a fait que akende oui normalement c'est trop tôt eza trop tôt qui a voyagé mais qu'il lelo eza business eza sentiment eza business ponding eza wande maman kotina sa mabele moi je ne pense pas que non Enis ba enfant de gêne baovanda agent bakolia te non bakolia bakomela bakosokola bakodéplacer oui souci na motema ezali mais la vie continue mutu akufi déjà ato baluki na mabele ato biolela maman pendant 40 jours 50 jours soki 6 mois soki combien de années maman kolamuka te on parle de business bino bato boza na poto toza ba réaliste tout ça tout na ba sentiment na ba réseaux sociaux bino bato boa na poto soki osengi congé que maman na akufi ndeko na akufi na poto ba pesa na invité soki ba pesa bino ba congé ba 1 mois ya ba 2 mois ya ba 3 mois il y a d'autres personnes qui peuvent peut-être congé à 1 semaine 2 semaines ils ont dépendre
mais bakopeso congé moko à dire indéterminé te. Parce que nini bayebi que non il faut lela ozana matanga mais bakopesa congé moko ya dire déterminé, il faut zongela musala. Après la mort il y a la vie. Pour ceux qui okufi si mutu wana kufi, mais toi tu dois continuer. Il faut tout réaliser bon et ni c'est un business, c'est musala nzambe, mais non c'est le business. Et ça business oyazo sala, c'est de l'argent. Azumbo wa bateau parce que ils ont moyen de vivre. Ils ont moyen de vivre na azumbo bateau, il faut s'endéner. Pour les gens à date oui, si c'est qui est vrai bah reporter concert. Na yoka ki concert et en tout cas concert ils allaient reporter. Mais na éviter ceux qui ont la date nini, ceux qui déjà battu date en tout cas I don't know. Mais concert ils ont reporté na date où il n'y a que ezala et ozalate parce que bazana on a matanga normalement selon biso africain. Tous à moi 40 jours na biso moko so beaucoup fait limutu après 40 jours nde boko kende boko panza matanga eza bongo. Mais chez les chrétiens babilo ko na ko panza matanga boye na boye babilo ko ce sont des coutumes babilo musu bato musu basala na bango angote mais na ndenga normal na biso africains après 40 jours nde bato ba ko panzana. Soko bat bamoni que non eza très tôt maman na Pauline na sa mabele te et ni sa zo sa papa kilelo eza bongo te pour maman ndenga kufi wana maman salivi nae maman botibino lelo bokoli bokomi ba serviteur de Dieu boyebani lelo pe maman era atandenga kufi wana bi que no bana nanga sorry bana nanga la tiki bango ba rozala malamu ba kokelela te bana nanga ba rozanga te bana nanga baza ba star. Maman ta place aza okene sengo ta place maman aza soki keno ba wei ba lubaka maman oyebisa ba oyebisa te enisi yo kende potonga dana kufinanga totika ba sentiment ko bandeko s'il vous plaît totika ba sentiment o epola wana totika ba sentiment enis ponanga abeta concerné oui je sais que et ça la passe na motema ko perdre maman soki no perdre être cher ti loko la maman papa muto aza trop cher. Oyo kapasi wana te omona oka lokwa ba je mama kufi e sala biso soto bando mona ndenge enisa bande kolela e bando sala pasi er moni muto zolela biso atinga kuna tanga kima ya miso na loyenge na monika enisa zolela ngamoko na bandi kolela ça fait mal ko perdre être cher papa maman aibo it's not easy na ngana oye ba bandeko na ozonga na sujet enis. Ba série wana papa na biso akufaka ezaka ba 2008 talaka époque papa kufa so combien des années passées 2008 na ka église et pas voici l'homme ba série wana ezana aseka tous on dirait to kendaka prière hein to kendaka prière allez toujours prier en plein intercession na moni appel il y a na moni appel il y a cousin nangi koti abenganga mamoko allo bibish yaka na ndako papa kufi so façon apeselenga message na kokite na koya na sekati église tala niveau taka nde apeselenga message allo bibish osapi na église yaka mbango na ndako pe abandai ko insister yaka mbango papa kufi la kokate mais tu eba que non papa na biso akomi ko bela mama la dit kaka ezaki poison parce que nga papa nga ko fa na poison. Papa kufa na po bachaka e poison comme kolia e muke tinenge ko achever bato mokili kaka yandra benganga kuzana biso na tangi ata kombo na e abenganga l'église na kokati fale batombola nga batelemisanga nga basirana na homme nakena homme wana na bongami na zubi lamba na ndenge na yaki kokeni zoki na camarade nga accompagner ki nga tina ke na ndako. Eza hésité ko perdre parents papa donc souci wana na kola kinango na soki tomulai pona bosana eza ka soko fandi ou soko basirana kuto ozo préparer nanu aussi sinon classe tout ça na ba université ozo préparer ba travail ba fin d'études ozo préparer aussi ba série wana otanga na obi keno papa okendaka bobesi papa matolo samedi papa je dois acheter ça papa keka bien. Maleko bazaki na simbazaki no bana mike na biso souci wana ezaka soka to soni na mutu na raisonner papa ezaka soka eloko moko ya mawelinga na raisonner papa donc eza hésité
Mais Azana choité, et ça hésité, et Nice Azana a choité. Ana choité, elle doit continuer. Ce qu'on est maman confie, ce qui est contrat moyen. Que non, et Nice, on a contrat mon Angola, bon, au cachet, na yo, yango, il faut que bête à telle date en Angola. Alors, le bani, a boya contrat, wana, pour maman confie, elle est là. Oui, alors, la maman, na ye. Kole les alaté, quand tu fais une sebe, toujours, les là, non. Oui, na respect à papa, na hommage à maman. Normalement, il a fallu afanda, azelana, au moins quelques temps. Après, kende, wana na ndenge na ki congolise, na ndenge ya kilelo. Bon, en fait, na ndenge ya kilelo te, mais na normal, na ndenge na biso ba congolais to fonctionnera. Il faut faire un mois na CE, 2 mois na CE, 3 mois na CE, aller la maman. Mais à part que la maman, il doit vivre. Ah, na ba musicien. Il faut foutre ba musicien. Ba musicien, il faut ba lia. Il faut foutre ba azana ba te be na simana ye. Bato bako accompagner na voyage nyonso wana il faut afuta bango mbongo na bango sikoyo na bato nyonso wana soki déjà soki contrat afuti bato mbongo ali mbongo basiko ye producteur wana ye akokotisa nini soki azwi mbongo nyonso ase surtout bazaki na matanga soki azwi mbongo nyonso wana akundi mama na ye malgré ba cotisation ezalaki par-ci par-là parce que sokoza moto yebana ezaka bien il faut yebana parce que na moni niveau bato ba ko tala Enis na matanga wana j'ai compris que il faut que ça ait une notoriété na mo po ba Mike bazalaki wana nani en tout cas il y avait beaucoup de gens là-bas pro ezaki suivi na enveloppe ma frère Patrice bazalaki wana donc c'est que enveloppe bien ezaki wana matanga kilolo koma bongo surtout soza moto moko za koni en tout cas moi enveloppe bien kozanga malgré tout ça. Mais elle a quand même dépensé pour que mon aïe azali kondia famille na bango. Comme mon aïe atana na matanga, on sent que la sœur Eunice Azaki, elle était forte par rapport à bande konaï. Azaki forte, baninga bazolela, mais on sentit que non, azo encouragé. Bon, on loko s'appelle ici nga kana matanga na, comment la sœur Eunice azo yemba. Maman bango na se na cercueil orti d'adoration on a comprendre que non t'étais immature aolela na kibonzambe aolela donc elle est chrétienne elle est mature azana maturité spirituelle c'est ça congolais tout tika lelo aujourd'hui na ba réseaux sociaux tout le monde a un monopole ya koloba lelo tout le monde dans les vidéos au lobby donc tu n'as pas peur de gens pour na yo donc au ebi koloba aux stars et tout donc lelo ils en a ils en ont retenu quoi. Tala par exemple moi na oyo la sœur Eunice akangisaki. Je ne sais pas ce qu'il a kangisaki mais otozo yoka bakanga ki la fille pourquoi parce que accusaki la sœur Eunice que yende mutu a salaki nini ce qu'elle maman na bango alekisaki maman bango pour na nzembo oyo abimisaki. Et aujourd'hui moi na na prison hein. Moi, on a en prison. Famille n'est pas à kolela. Famille n'est pas à kolela. La sœur Eunice, botika mwana, patati patata, baza kolela. Pourquoi? Pour moi, on a na vitesse. Donc pour na ya azaki non, pour na ya a moni soka sali vidéo na TikTok a chemuta okangia zate. En tout cas, bravo justice congolaise na biso bo continuer boy. Ceux qui bon moni mutu a manqué mutu respect, bo kangi. Ce qui s'agit de bêta, de torturer, de chichi lesson, de salango. Parce que vous avez les réseaux sociaux stoppés. Aujourd'hui, tout le monde a un monopole. Au fin de l'année, au lieu de réseaux sociaux, on manque de respect. Pour nous, on le côté. Lelo, on manque de respect. Il faut pas le qui s'aille. Loba osa mutu, au pouvoir likolo. Lelo comme bongo donc, on manque de respect. Justice en beaucoup na biso lancer montant. Bochata o ko muto to kabele $200 yo ko mona muto ba ko bimiselo e na poisa il faut pas ça la bongo parce que bozo beleki au mona muto na audacité o tala vraiment kota no mona on a ça qui vidéo il y a la sœur Eunice non une petite fille mais on sentit muto on sentit que non azo dégager impolitesse tu sens qu'elle dégage l'impolitesse moi non. Mais au monde asa free ya koloba asa elle est
free. Et puis c'est pas si paiement vraiment na kase mitema nzamba sunga. Nzambe vraiment asunga na réseaux sociaux oh, tout le monde a star moto nyonso. Aibi koloba moto nyonso. Azopesa ba conseil na réseaux sociaux oh, c'est tout le monde qui conseille les gens. Moto nyonso aza coach na ndenge na ye. C'est tout le monde qui coach les gens. Ok, ben si patient. Franchement. Et puis ça passe son imawa. Et puis ça passe. Les lots au monde ba nyonso o senti que non impolitesse au carré moto ko leka ko finga ndenga lingi surtout na ba live na biso ba congolais. Au monde moto mati na live hein. Mais mambazo loba donc on senti que non on manque moto respect ka ba mona na te loko moko te na ba réseaux sociaux moto pe sa point de vue ne ote oyo lobi yango te ba loba ka boye te ko loba bongo te mama oh mais ça live moto na moto zo pe sa point de vue na ye. Mais on senti que non batou baza on senti que qui congolais kaka s'il vous plaît motika la sœur Eunice a continué musala na ye. Elle doit travailler. Elle doit nourrir sa famille, ses sœurs, bandekonaye. Heureusement que bakoli déjà, bakoli mature, bakoli ko débrouiller quand même ata lelo papa na maman bazate mais baza batumo bakoli déjà dans le Seigneur aussi ce qui est important l'avantage aux parents batiki la rabana surtout eza koye banzambe ko banga nzambe ko sambela c'est ça l'avantage. Donc pour parents le loi cause à la tête mais si tu es en Christ oyebi ndenga ko sambela oyebi ndenge ya ko lukambongo en tout cas oko se retrouver. Donc c'est ça. Botika la sœur Eunice a continué musala na ye. Moi je suis d'accord avec elle, il faut à continuer. Ce qui contrat wana. Ce qui contrat wana eyaka après liwa maman na bango. Là c'est autre chose. Wana tolinga tolobate Eunice a lokoso mbongo. Mais ce qui est déjà avant, il y a yeba qui n'a été signé contrat a eu déjà bon. Il faut ça. Il faut à ça la netinini. Elle est obligée, pardon. Oh, le en français, il y a mamie qui liaison au non ça là. Elle est obligée pour comprendre la liaison. Promesse à liaison. Elle est obligée, il y a qu'on respecter contrat on a producteur et et ça pour gagner. Producteur n'a perdre mon il peut ni ça ou que non azo son bon azana ou abimisa son c'est pour producteur et ça raté ana choix tata bolobi pour Congo ata sala ki 3 mois afandi azole la maman na bango bato bakoloba kaka tala kaka Serenis a sali vidéo pour na rendre hommage nzembo pardon pour na rendre hommage na maman na bango bino moko boyoka ki batunde les gens ont créé des polémiques. Bah, tu vas créer ma polémique. Ote, pourquoi yo moyembi mobimba? Pourquoi oko yembe la maman na bino? Pourquoi oko ozo photo ya maman? Oyembi, est-ce qu'ils ont raté bandeko? Est-ce que bobi douleur? Ya maman, ya ko père de maman, ya ko père de parents. Et surtout que bon ba tikeneka moko na maman na bango ya likinda. Afimi ko na bango ya maman na bango. Maman kei. Bandeko totika ba sentiment pas o ni saza nango biso to sentir en te peut-être tout monde un jour enterrement et puis mambasala qui et tout to ka ba passe mo l'équipe passagère mais est-ce qu'on a minute malgré ça tout mais choc pour bien que non ceux qui a que voyage maman la bon accompagner ceux qui a yé maman on va pila bila tanda kala te maman encore le bon quoi maman ndenge sala ba maman na biso ba zaka na ndenge na bango balambaka ba maman na biso bazaka na ndenge na bango mona maman lambelio pointe noire a lambelio chou au senti maman lo boko boy na na kenaki na Congo bandeko maman lambi soso ngo ya kotambola parce que maman na biso so lambelio soso kotambola eza ko ba soso nyonso te akolambela yo soki batie soso mobimba po bato mosusu balinga soso otambola te ba soso ya fraîche ba mosusu balinga na bango te mais ce que maman soso alambeli yango okomona différence te entre soso oyo ya oba benga ya congélateur ba benga bongo te soso ya kotambola soso ya nani bandeko
alamba soso moko siko na ba série wana kendaki congé na kendaki moi vacances mon akin na ke mama la biso soso ya kotambola grande sœur na biso ayaki aya kotala biso aya kotala maman quoi biso kotala maman sikoyo grande sœur na biso bachi fufu grande sœur na biso allié donc ça juste pour amuser la galerie hein parce que tu commis déjà la souke émission na biso toche biloko mama che pondu très la mile ba mama che pondu achi soso tala fufu munene tolé to silisi ah siko grande sœur anosa soki ndenge ni so ni abi ah atuna siko atuna ki soki nani soki onza na ki bonne otona soki nani abi ah soso bola mi soki toko siko ay ko découvrir que soso adeza ko tambola ah boy bi kenga na liaka so pot depuis to andokola yesusu ya ko tambola liaka te ba soso o ba so bi na chambre froide mais soso ka que non o ya ba fraîche o aliaka te ne ba balwa o te soso ko tambola na ba soso nyo so ba tambola que ça que non soso ba bomi ba tiango na réfrigérateur et kangi malili nde kimi sa soki ba zei soki ba biloko ni to baluba kawana grande sœur danga siliki bino bobike soso oyo ezala kotambola sikoyo ndaboli esinga wepo nini ezalaka te mustobi sikoyo oyokaki yango buto oyokaki yango mabe ote ezalaki nango kitoko mefale boyebisanga te seke ezalaka bien soki eloko olie oyoki yango kitoko seke eza bien soki oyoki yango mabe seke eza mabe. Donc c'était juste pour tout c'est comment moquer donc photo et importance à ma maman biso basa biloko moko spécial maman na mama azala eloko moko spécial o apesi pa bana na ye ba moment moko spécial o partager na bana na ye na ba réseaux sociaux na monaka famille Tumba o basa influencer na ba réseaux sociaux niveau bon discuter na maman na bango bazo sala ba voice et tout mon enfant na yoka passe na bike no bobi utilité maman te na ki na camarade na ngamo boy na sana camarade na ngamo boy abungisa maman na bango depuis 2015 ayebisanga bibish so sana mbongo maman no afalia so fandi bo raison faut na benga mama po soki akei omoni mama bande ko tika et dépendre de ma maman mususu baza ba maman ba problème au soli ne boy maman baby solo makam mais il y a des mamans même si tu as des problèmes sur soli ne au sentir kimia au soli na ye omoni ata problème ezaki grave tu sens que la maman minimise ses problèmes maman peut son courage bandeko s'il vous plaît so ozana maman na yo maman ato ozana bana ozana mobali bolingwa l'amour d'une mère taux d'un père ezaka différent s'occuper na maman na yo ata otindele ba million te allô maman comment tu vas oza bien boni maman oza bien na yo koka maman je t'aime ah maman love you et on a mis ça so love you love you ngabi ah maman boni na koloba na chiluba pona nini azape na posa ya bato bayebisiki balingi biso siko epa biso ba congolais eloko wana ezaka trop te oyebisa maman I love you mom biso eloko to mona ngolo kwa tabu moko to mona ngoma kilo mais ba maman na biso tellement ba papa bazate na posa eloko wana sentir bolingo bazo benga epe busy na téléphone allo et ça la bango bien soko za na maman ata maman na amuta kwiti aza maman na fanda na mona ba influenceuse ba TikTok nani maman social na maman na bon niveau ba finga na fongola monoko na bi eko sala matin na baluba et koki ko sala matin au grand jamais maman na bana ba sala échange de paroles na ba réseaux sociaux tiens eko sala matin neva ngala tali na bi la base c'est l'éducation c'est ça la base. So éducation ezara depuis le bas âge ezara bien mais balinga ba comme non tina niveau te que non maman ba na mata na ba live après ces explications voilà maman gilelo hey aibo donc c'est ça merci en tout cas je suis pratiquement à la fin votre kenis banyanga aller la maman na bango parce que asa maman na ye ana choité ezara business na maman pour nani te nyo c'est important. Pour maman pour aller il faut moi business pour tindele mbongo sunge il faut mbongo tu connais mitu maman côté déjà na ça ma bien non la maman attends na concert wana à rendre hommage na maman na ye ana choité donc c'est ça merci énormément
Nabino ba abonné. Merci Nandenge bozo s'abonner, bozo continuer. Bon continuer à s'abonner, tout élargir communauté et au ça la biso vrai kitoko. Merci en tout cas na ba like Nabino, ba commentaire Nabino. Bino ba bozara toujours fidèle na chaîne Nabiso, bo komelara biso, bozo liker. En tout cas, merci énormément Nabino. Moi je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.